Kundi ulutu di zola, yesu mfumu. Yani te muchinto dulia. Vomu baka nkulusu. Ikavana vananti. Yesu kakanzilami. Yesu ka. Pe ba âge. Papa moi rosa. Ngaki pa âge te ngazora ba papa, nazora ba buchu. Dans la zone nyonso nakutaka na mobambo ya bien mobambo za likata so nakutaka na mobambo moko esepeli singa na sana ye ndoyo ki parle te mais ba papa na tata papa ya ko ba 60 ça les minutes ba papa ba o ba lembi wana nga zaka na posa mbongo na ye na pa na posa sex na te o mobambo na ye mais ba tonto pe ba pikili ki bazali na ba bucho ba ba mo kutu bana wana bazo ya ba âge nini 24 ans, 25 ans, ça va très dangereux. Na habité ba mobambo so bazwa ngwapi. Oka mona mora 22 ans tala mobambo. Kokokate. Donc tongo déjà les ozo lamuka osokoli kitoko. Aliza obombe amakambe be lo bala ngai ngasko na habité na sande. Maintenant na saila ka bon ba blom susu. On est un secret quoi. Il a secret. Kabentima, tu na mai. Voilà. Tu na mai après. Osoko na seto, assez pena se kitoko ni ki pena ki na se pena donc c'est vraiment yango neza vraiment dans fondation quoi. Okoza na kitoko ndenge nini o latina yo za pembe métis mais soki na se na yo eza nango madramandra. On va le voir qui manae. Ah bon. Kaka parce que le bakara te yo sukola déjà bien ba ba kaka ba lukara déjà moi ba zonga ya sika est-ce que on dimi pena que moi si pas zonga vierge kanga ma penza zonga ndé pe to za la kala pour de ma soli za la re o so ba ki matiti bo zonga pena ne za la est-ce que on dimi pena zonga bon ezonga kana tamuke pour déjà l'air yo bio baka yo baki pour bala mona mukie et mo ba déjà ko kota so za na likata munene omote ke ofunga makaka ofunga makaka ezape risque muke parce que l'air yozo baka bakiswana obaki pour mbala mona muke ozota la risque ya maladie parce que maladie est belé maladie comme vraiment est belé l'air yo baki mbala mona muke déjà mère de 2 enfants comment rozo ma vierge ah ouais kakebeti c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui tellement est belé. Toko talanga wolte bandale loti lobi avec votre humble servante la sœur Nissa Lessi. Dans le nae kaka comme d'habitude hein, bon mais ça na grâce sur grâce. Comment ça n'a été? So une autre émission on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur na good news comme d'habitude décodeur il y en a primo comme colo toi na promotion spéciale 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attend la chaîne à Congo, la chaîne il y a partout, il y a français, il y a portugais, il y a brésilien, il y a angolais. Comment ça te voir même dans Nollywood TV. Na zone sur une émission 100% grâce. Donc bola Mwanzambe toujours numéro à contactez nous, tozana to distribuer partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui.
Kande na Olobara, tout le temps on est ensemble, donc il n'y a pas de souci. On s'approche déjà vers la fin de l'année. Tout ça déjà le Oyo le 29 décembre 2017. En tout cas, tout le monde déjà au revoir en 2017. Merci à vous, merci à tout le monde. Bah fan na biso ya avis du public ya Didier Masuki Mobile qui toque Mande fois Pembe Bisiko Zalimbo Tebele. Merci beaucoup na Isaac Mbongo. Merci en tout cas. Je travaille avec Patty, je travaille avec Parfait Bobuna. Le réel. En tout cas, je suis là quand des bomeka bosenga biso ba tantine a bien, ba émission a bien, pour na bino ba fille a bien, ba joy a bien, ba na poto, ba na kitoko. En tout cas, aujourd'hui là, on a patrouillé parce que bosenga biso ba tantino ba ningana ou ba bouja ou ba ibi ba vérita mokili ndenge yango etambolaka. Et aujourd'hui là, on a patrouillé, on vient de trouver pour vous Lizara. Donc nazana est ensemble. Lizara Mbote. Mbote. Boni. Bien. Boyo zagino ningana tant moninga ko malili boni. Te nasaka malili. Merci beaucoup Lizara. Neto bara ba tantine bien, ba tantine solo ba ibi marama vérité mokili ndenge zalara. Donc to yeba ozana nani, osala nani na mokili parce que to monyo ana katanda kuna yo ndako kitoko na ndenge na yo o vivre peu bien, donc to yeba vie na o ezabone. Bon, ngai vie na ngai nazana nga célibataire. Nazana na mobilité bon. Pour le moment, pour Mibali, vraiment, na okasu ba monte mutu passe na préféré na zalaboy. On préfère zalaboy to Mibali ne ba yate. Bon, Mibali ba ya e belé couteau, e belé, mais tellement baza mi tout passe. Mi tout passe ndene. Tout passe donc baza ba pipi dehors. Tellement baza ba. Ils ont dit dehors c'est que ça nga déjà avant. Ba pipi dehors donc na okoka tout souvient Mibali vraiment. Pipi dehors, expliquez-moi sauter, tout on a posé la vérité parce que bon là pipi dehors c'est quoi? Pipi dehors c'est le quoi donc Mibali baza likata liboma. Likata liboma c'est liboma donc partout. Donc il faut gagner bongo te. Et yango préférant rosa no ka bongo. Bitana na mwali sola vie na yo. Bon ngai nazalaki na libala na ngai naza mère de 2 enfants na balaki na botaki mais tellement mobala nyokolaki nga na libala na se décider nazala nga moko parce que mobali ata azana yo atosaeli nini ata lemboli na se aozaka na mwasi mususu yango moni biso pe tokoma mutu likolo en plus surtout basi o bazana ndaka mabala basa mabala moni azana alliance otabe mosa mabala muso azana alliance abala za mobali na ye asopi mape libanda asopi malibanda olandela boye donc moteme sukaye atali ke mwasi mobali na ye azape na ba mibali azana basi musu libanda yipa komo malibanda ebele au moins bona ba alliance ba demi couple mobali auti na alliance na ye pa na ye mwasi pa auti na alliance ne pa na ye mibala yubilo webi mibala ndo bakomaka azumbongo atindi basi na bana poto basi mwasi na bana bake poto etikali kosala ba viva na ye lulu na ye awa donc voilà yango moni au mona mwasi na mba bavandi bazana ba alliance zorganiser ba demi couple donc mobali mwasi na kena vacances na bana mwasi pe koto amoni ke mobali ne pas que vacances yepe osado et comment ka bon monde etambola ka bon bon les arata yo commence à libala ba tatouage we na nzoto partout so ena bien ba tatouage partout et bana na ndeni tshoko ba tatouage en ti na kati vraiment tatouage za vie na makasi na linga vraiment tatouage non coûte silité faut ba tatouer nga nzoto mobimba na sima na moni de la tatouage ba dessin wana tshaki yango signifiera nini na moni ba pomme pomme eza eloko moka bien pomme eza le mot bien nana ba fleur wapi naza ba fleur na sima awa donc moi écoute Alexandre Zate merci beaucoup Lizara ozana ba fleur Lizara est-ce que tu ngi ba vie na yo plus Alexandre mingi na ba tonton non oui bien sûr na linga vraiment mingi ba tonton na ba papa ba tu babala parce que pour ça qui moi ça libala ndeni obimaka na ba papa ba tu babala na bimana ba papa babala parce que nga pela zaki na libala ba bimaki pena mobali nanga donc tour à tour quoi tour à tour licence contre licence et donc pour beta bando yo lisara ba mama ba tunanda ko comment peut aller lisenga ezaka bongo stratégie nini yo sala rapport binda ba papa wana bon stratégie nanga ezali bon moni tellement naza mbuza naza mungala donc ba parole nanga déjà naza déjà muke ba déjà ko laksa ngai nini okosa na mbetu
ni kokanga mobali donc yango mona baloba mingi mwasa mongala soka azwi mobali ezaka kisi ya kisi te ezaka boulot makasi donc boulot faut le kamaloba nebele quoi boulot ndeni ko balola vraiment na mbetu donc mongala fois balola mobali donc balola vraiment makasi pour mobali pena sentir mibala bato wana sala banka bon po yanga pa kenda donc apena zuizaka donc yo kei mususu aye yo kei mususu aye donc moi ça c'est kazate biso nyonso zaka basakala na mibala kala ona mona boyi moi si oyo na nina zo moi si muso asika biso nyonso zaka basakala oyo zi asika azaki akala quelque part mais ils ont bank sanga na ko pe na tonton na nga donc yo pozui no po ça la ko banga te bako ba kilo pe malade ozu pe mbala bato nga kanga nzoto bokela madindeni kanga nzoto ndeni na kanga nzoto ah donc n'est pas maman la basukola ba kanga les gens nzoto donc ato sali nyonso et simbate ah ils ont bank sanga donc na ko mina ko banga yo ko banga te et après stratégie mususu ezaka nini bon stratégie papa wana penda lelo so papa wana o chaque fois zakana ye bia bala yo o lingate non lingate fois na mbongo ebele makasi do fois apela na mbongo ebele na so na ba tante ba papa na ba mbongo mike ya peso $100 $200 donc na vie so ko $100 au liquide 200 so le kit 200 ba peso 200 comme le cas 300 ata ba peso $2000 au le cas 3000 donc ba programme ici là té ya on a préféré na nga na zuna nga papa ou na zuna nga papa ou parce que etambola ka bongo donc mokile ki ni bongo edide masuke logo yo lukelanga na bonanga sota makamlizaka comme lukela biso en tout cas bana poto bobo magade ba tonton na biona bana parce que lizanga e mabe 2017 angwa 2018 ke bana tonton na yo en tout cas makambo bombe zate elizaka sko bana poto ba Holanda yo ba tonton bien o ba mesana kolanda ba chérie bien lelo oyo soka lobia kita diana kin auzondeni bon ngai soki ba tonto ya poto ba lingba kitana kin po bazwa ngai numéro na ngai ezali on pesa no numéro ba ozona ndenge nini place nini to ebiko fandara oza place moko fixe au fan de la ka o yambela ka pe ba tonto ngo na place bien okendaka ba place ya buzo ba te bon soki net na ba boîte restaurant bon ba tonto bien so ba li bazwa ngai ba ozwa ngai mingi na za na Chandro Club ex Boyoma na Bandal mingi pe na zaka na Carré Club le club Temba donc ce bel ba mona nga ba mona ka Lisette Kapangala Lizarazu 12 ans de pouvoir 12 ans de pouvoir donc maintenant ngo penza et yo sko ba montagne ni yo zwaka parce que tu dis que ça tantina bien la minute so tonto aye abi vraiment analysera lelo combien yo zwa ba $100 parce que de boy $100 et ça dépend hein et ça dépend ya mutuni ni okutana ye ndingo so les ali solo mutu mususu chele mayele na $100 apeso 400 donc ça dépend mais vous appelez ba tantino yo bobimi na mobala bato yibie pe sumbongo tenga ibate nga ibate osala ndeni nga zela ka so apesi ngai na ibate mais ebele pe ba ibaka mona mobala pesi mbongo boye pas eu ayibi mais nga na koka vraiment te bosala na pe bazuwa omoni pe mo tonton na ozaki na ye mutu musu pas eu osala pe zuwa non c'est la zoua ceux qui n'a kraka qui est vraiment so na moneke ka likolo bon oso kraka pe tonton moko kraka ipeza na kraka na yango na boya siko ko kraker parce que ba choc eleki ndeti nani o kraka non tanga komona osepela pe na ba musicien ba wata musicien nga préféré za wata donc kraka pe wata donc bima pe na wata te na bima ndina yete non kraka ke so lo wata bia luki o penza lelo donc ok bon na kraka ba musicien mais ya obima mos na mbalite na kraka wata Fali Kofi ba musicien na bango wana okochela mo pe maele lelo parce que yo kanga nzoto mais ko mana bango a te et simba te poane naza machine ba musicien te dona olinga ka musicien mais qui moi on to craquer mutu so abile lobo kina yo boya pourquoi mais bon pour craquer dans le niveau nyosot ouais ça niveau nyosot musina ako craquer musicien mais ko craquer akimos na mbalite mais so na bina craquer musicien nga linga mana ko craquer na ko bimana eza Kofi
Kofiolo midemo pa mokonzi. Yo mutu lukelanga makambo. Oyoki lizala bia kakao fort. Donc lelo sur le bi oui, téléphone en pesa ngo, numéro en pesa juste na suka là-bas na poto bolanda. To continuer toujours les arroser. Ozo rapetant ya olamba. Ba bete biso so ko za déjà na mwana non? Na bala mibale Samuel na Curtis mais ba papa ba nga na zanga moko. OK, a ozo rapetant ya kolamba, lokwa maman nyo so zalaka. Oui, na lamba makasi. Na lamba makasi. Namba makasi mais bilo mingi na namba ya pamba la lia mingi malemba. Donc so na lam na biloko après na somme na malemba na le bien kwanga fufu vraiment. Ce que le nini osala pour entretenir nos tonneaux ils bien toujours ba tonton ba sepelara na yo to mona déjà beauté ka kezo sala hein elo nini osala ka stratégie ni osala pour nos tonneaux ils toujours bien aux amakasi qui sommet la katonine. Et ça vraiment qui cité na traité la nzoto langa bien parce que mai no ya pompe ils ont déjà kiss. Mai ka moko ya pompe ils ont déjà kiss. Kiss ndenge nini. Ko sokola ka bien quoi, ko sokola bien. Donc tongo déjà les ozo lamuka au sokoli kitoko. Aliza obombe amakambe be lo bala ngai ngasko na ebité na sande. Maintenant na saila ka bon bablo mususu. On est un secret quoi. Il a secret. Ka bentima tuchina mai. Voilà. Aussi la mai après. Au sokoli na seto assez pena se kitoko ni ki pena ki na se pena donc c'est vraiment yango neza vraiment dans fondation quoi. Oko zana kitoko ndenge nini o latina yo za pembe métis mais soki na scène yo eza nango madramandra vraiment okimana ah bon après na sokoli to kitoko voilà mobile parfait bokinda osomba babi bokinda boza mama mo bokinda osomba bilo na matete wana tekela bino ba parfum ba mafuta bo pakola nyoso na pour attirer ba papa bato tenga kena matete mais oui biso na matete quand même biso matete na kena matete kuna mingi sordo kende cancer pesali nga kena matete matete za rande nini eza ba bilo mo bateka so bakobaka banini nga kobaka vraiment te nga ka souhait parce que nga déjà na za mulai lokwa baluba so na baki donc teme lo na nga eza déjà ba benda ngo lokwa baluba donc na ko baka te so na baki scandale baluba bazalene ngo lokwa crochet dendo e kanga déjà na déjà na crochet den na ngai donc so na baki susu mabe voilà donc yo sukola no kama na manzaka ebele boyo sukola ndeni o penza pau penza donc elongola ça a été nyonso. Ah bon. Après tonton soka kota akangami donc grave olizara ba fiyo ba bala na nte bazolanda ba mpe ba obanga babita msuto ngito ko maloko alizara to sandeni bon ba o ba bala na nte to ba o baza déçu na ba mabala na bango babi na moni petantino pas ani bien da kone pesa lango ça va alingali mpe ba tonton bien au sandeni stratégie parce que yo kanga nzoto balandanga kaka balando ndeni lizara expliquer mo zo mbela makambo ebele non bon ma bébé te ba o bali nanu te bon na ça vraiment la conseil te po mutu na mutu azara na idée na azara makanisi na za motema na nga ko conseiller ya moni mabe mais nga pe na vana libala na viva ebele libala eza bien eza sengo l'air ba parents bazora mbongo eza sengo milulu ebeti mais et après mutamona rapasse na libala ezakaka yemo mwasi mibali me suis pas bien bazana bango moi appelle mobala azane bien azane mais fidèle vraiment fidèle à Koufa oui fidèle à Koufa fidèle à Zate mais mibali pas bien bazana bango netinga na préféré na mutu so ko mona ke yé a préféré azozela kaka bala azozela bala yazo sambela nzambe fona bala bon l'air bala oyo mona kati yemo mutu akoyeba posa ba décision conseiller mutu abala nga conseiller mutu abala yemo ko babi mutu ayibi bible place à ke bible te yayi bala na misu be baza heureuse na libala misu baza heureuse te netinga zaki heureuse te na sala ki nyonso me mbala kende kaka on continue toni to songa na mwa mkiesima to beteki masolo ya bablora matete tango bo babakaka parce que yo bakaka te yo sukola déjà bien ba o babakaka ba lukaka déjà moi bazonga ya sika est-ce que ndimi pena ke moi si pas zonga vierge kanga mapenza zonga ndepe to zala kala po de masolo zala ra oso baki matiti bo zonga pena ne zala est-ce que ndimi pena zonga bon ezonga kana tamuke po déjà l'air yo bio baka
yo baki pour mobala mona mukie e mobala déjà kokota so aza na glikata munene omote ke ofunga makaka ofunga makaka eza pe risque mukie parce que l'air yozo baka bakisi wana obaki pour mobala mona mukie ozota la risque ya maladie parce que maladie est belé maladie comme vraiment est belé l'air yo baki mobala mona mukie déjà mère de 2 enfants comment rozonga vierge dans les cas impossible impossible oboti jaba mi balé ba mi sato ozo bakle mbala zo ya azo ta akota yo amoni mukie mais oyese que oza ba mi balé et normal te mai o ya pompe ça déjà kisi là yo po baki bo fait ba risque ya maladie pesali parce que là yo baki po mbala coucher yo embazo kota okota na pasi so mbaza maladie bien oza maladie déjà ba potana mikim ko zozuka eza risque okoza pe maladie au bout yo tango kinara bongo poso sans couverture te eza mibali msusu ya yo moko pe ozala kini na cadre ya shida a mesani a sepeli na yo bon confiance ni yango yo peke ya makasi bongo ti o tikai confiance à makasi te déjà les bo solo les ali solo net nga déjà ni naza boye na ebi ma solo net ya ba centre naza quelque part na centre médical tout ça ba dépistage déjà les mutuazo confier déjà non il faut se faire dépister et bon on to comme ça la sans préservatif ce que j'ai nga on ça na test tout ça il va test après tout comme déjà ça déjà sans préservatif mais ils appellent na basi musato l'atelier préservatif au ka bien net ngai mobala tati préservatif ayo kanga ka bien donc yo gabi no kota la carte et là on te mai na nga kaka ko sokola ka bien est-ce moto ko kakutu te donc au sentir te yo mo baka na préservatif na yo ki boyi so ki ya pamba ba finyo so utiliser ba mai ba tant so za peka lokwa yo te ka mai des stratégies zo pesa mai eza kisimu ne ba na matete ba et après cancer eza et après maladie pesa ngaka mai na ba intimate na nga na za nango pe ananda ko na selaka ce ko ndi marake ba tonton nyonso bazara na yo ba se senta penza na lola très bien na lola très bien koleka ko lola ouais dans yo pe siko na tour na yo tonton ya marque nini akomisa ko penza na ba dimension yo linga bon na ba tonton na ba komisa na ba dimension suka opela kraka bango bazana bango na kotanga kombo otanga kombo te me po baza ndeni ba peni na bango za ndeni oyo linga pe so mobali ya bongo ndo kraka yi peut-être bon ngapo na nga peni fizaka munene kanga matoyi natala nga atala ndeni nga so déjà tonton sepe na nga déjà na tuna yo chose à combien fait ça déjà qui a 42 43 OK d'ailleurs il a ba 43 44 na tuna tonton s'il te plaît l'autre numéro combien on a 40 41 nga so tonton singa ta 42 43 44 on a au 44 la sapato na tuna na sapato mais na tuna lié na ebike d'ailleurs singa des numéro ya chaussure na ye ça déjà numéro na ye kuna oh et da rende bongo oui eza bongo après bongo ah bon et bon 40 à ça déjà le moki soit à 42 43 44 déjà donc surtout 44 vraiment à ça déjà monene et bon so abinga za 38 donc yo kuto linga kuto te 38 na linga te mais na bambongo na e no zombongo no zombongo ozambongo mais oza vraiment no zala te tende na zala te nga dinga pe donc mo bambo vraiment ko au senti bien mon bambo vraiment appelé monene ok, merci beaucoup. Là, c'est Lizara qui est en train d'expliquer. Vraiment, c'est une émission sans tabou. Comprenez que tout à la fin de l'année, on va être sur la vie d'Engezala. Sur la chérie d'Engezala. Yo, personne à nos propriétés. T'as exemple à suivre. On Lizara, paye sa conseil. Nabino, ba maman, ba chérie. Bon, bah, la main, atayo mo, tandozala. Nanda conseil à Lizara. Et d'accord, bien, Zaki, na libala. Moi, ça libala, vraie chérie. Amina libala parce que Zaki déçu. Tonton, là, Zaki déçu. Est-ce que Yobisika, papa ou Yobosaki na yakenda, ou Ndimaraki Azarapi à l'aise, à regretter Kao peut-être. Ce qu'on regrette Kao, pourquoi Zongela Ote? Naolinga Soute. Pour moi, il les andeni. Liba les alliés, l'air yo bali déjà. Nyos mobala Rouyana, ou la iso 100. Sala somba foufou, sala provision, yangwana souka. Biso de comment est-ce qu'au coûte na 400, au coûte na 500, et qu'on permette de voyager le Bumbashi, donc en dehors il y a libala na préférant au makas. Libala les actions mbala na salaire bobando kabola, auto futandaku, au bana classe, au lamba, au chama sangu cha foufou,
oh tchaboye le reste il y a kena ba chéri libanda ah bisika nini Lizara vraiment lingara papa komisaye nga vraiment lingara papa komisanga pe na fois simba wapi parce que ordinateur les amnene souris ezokende simba wapi nga lingaka papa kotsanga misapi na se après pour ça nga bien esuki kawana pe na suka kotsanga misapi afininga mabele on a déjà médecine en ngolo kasi loni eza sous na ma belle médecine eza bien vraiment bien na mwana ngango te on a l'accent boyé o l'accent pété mais na mwana ngate c'est déjà médecine nga mamke na mwana ngate na boy na makambo ya didi masuki makambo le nga Isaac Mbongo. Vraiment on s'approche déjà vers la fin de cette émission et je pense que Lizara a tout dit à expliquer bien Lizara ou expliquer sur cause corps médical pourquoi au kenda na bisika ya minganga pourquoi pona domaine wana bon ubangaka ozwa malade ubangaka tant mususu se retrouver na mama yemo na pavillon mususu ozolela tonine te eza ko banga te eza juste bon ba senga bande ko ka bazwa formation pour na ba dépistage volontaire toujours formation et après to komi ko sala to sensibiliser ba maladie transmissible ba IST wana c'est déjà moi si azana IST na sena ep aux ala bien te donc on a to komaki ko sensibiliser batu to zaka na PNMLS mais biso to za na PSSP donc PSSP za progrès santé sans prix donc ça pour na ba ko dépister ko sensibiliser batu côté ya batu komi batela préservatif faisait le kaliboso komi ko ba komi batela donc malade déjà vraiment donc malade déjà nga mon centre là to pesa bata malade ba yaka bazwa kisi pe baza bonne santé donc oyeba kututé to zana bango boyonga na ndeki formation na pona donc na mona ki pesa bien pona ngai po to yeba kité nde to za to bina mibale belé pe ba sans préservatif to la pe mibale belé donc ebelé mais nzamba sala grâce l'auto servir na maladie té yango moni donc yo ça no bon tu peux comment battre nzamba na mno. Oui, nzamba za ya mutu nyonso sata sala mutu te. Eza na mwasa ndumba lera sokola ka Jésus makolo. Wala dega pe abile Jésus makolo, ayebisi o asali sumta ba meli banga. Donc ta meke libanga za te donc mwasa ndumba za mutu kati na batu. Yango moni lera ba na kota information wana na komé ko eza lenga bien parce que na yebi belé à partir ya formation na zo qui pour na ba dépistage volontaire ko soigner ba maladie transmissible ba IST wana et ça nga bien pour na yebi nzoto nga bien Elizara lelo yo parce que Jésus qui est déjà tozonga bana mikiete lelo oyo faut déjà oluka ochavi na yo stable est-ce qu'on continue quand na vie ozala ka yo moko elo nini yo kana rapenda ko sala na sima vie oyo parce que yo le kanango bon vie et les cas bien sûr vie non c'est sa vie ba o bazana ndaka mabala vie na bango yango wana biso bi ba auto na libanda vie na biso yango donc vie nyonso eza vie mais na minute on a na mutu moko azo a proposé nga déjà bon azana Afrique du Sud a proposé nga déjà mais na hôtel penan nous allons voir mutu soki abande ko lamba azolamba ebike azika trop akoma mayele ayebika che lituka na ye wana ache mafuta na ye wana che blo na mo musika na ye pazo banga moto ezoeli sous ces voilà. OK, merci beaucoup Lizara, bientôt là. Tout comme l'émission Nasuka déjà, je pense qu'il n'y a plus de questions et merci beaucoup à tout le monde qui est en train de nous suivre. To betaka masola vie nyo Lizara vie. Donc Lizara a fait sa conseil à Suka stratégie nini au bino ba petite chérie ba maman bozala mabala et sengeli bo maintenir ba papa na bandako parce que ya yebi vie à ça la vie à continuer ko salango vie nende yangwana Lizara skoto fungoleli au micro ngana tiki nanga yo pesa conseil na ba chérie pesa conseil na ba tantine wana ka baza loka yo baza lokola yo pour ba continuer ko vivre vie bien na cadre bolingo baza toujours à l'aise. Bon ngai po nanga na pesi conseil na surtout baleki o bazoya na sima na biso baye bakobatela nzoto babanga maladie déjà moi na baso baza na mabala omoni mibali baza ba bébé tellement baza makata liboma atala laki na yo za mipende ya or so abimi libanda atikaki na position mususu amoni pe libanda na position mususu alandaka ya libanda
donc moi si pour na basi ya mabala ba jeune o bazana mabala ba maman bazana mabala il faut koyeba kozala propre olamuki na tongo oza déjà propre ba maman mso na basi mso mona bango tongo déjà la muki azana liputa single bizarre mon bel jeune azotala oza pene sengoti ozo lamuka na tongo papa zawana olatele moi kola mo sexy moi single mo sexy otikele moi libanda moi mukie po akoningana moi mukie aningani abeti moi moko lero ke libanda ta moni o wana alati ndeni akoka suste to mona ngwe bela banzela mo papa aza maria otinda kunena voiture boy amoni olati moi mukuso otikele moi libele ma fille vient mais ananda ku ta fille ma fille biso ko mabana ba oto maman basina bango ma fille vient alingi o matiki mwasi na msusu hotel matin basi msusu na ndako boso talier hotel matin les aralimbi so qui par rapport ba âge papa moi rosa ndaki pa âge te ngazora ba papa nazora ba buchu dans nazora nyonso nakutaka na mobambo ya bien mobambo za likata so nakutaka na mobambo moko esepeli singa nazana ye ndoyo qui parle te mais ba papa na pete papa ya ko 60 ça les minutes ba papa ba o ba lembi wana ngazaka na posa mbongo na ye na pe na posa sexe na ete o mubambo na ye mais ba tonto pe babo pikili ki bazali na babucho bango kutu bana wana bazoya ya ba âge nini 24 ans 25 ans baza ba très dangereux na yebite ba mubambo so bazongo wapi oka mona moka 22 za tala mobambo okoka te mobambo pe bana ba yebi bana bazo sala 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans mata baza grave baleki ba papa baleki na ba tonton bana biloko vraiment olizara zo alingaka opina Lisette kapanga la lingaka biloko wana. Merci beaucoup Lizara. Comment on peut te contacter? Numéro de téléphone, adresse na adresse au copie ça mais numéro de téléphone quand même et na bisika nini penza oyo so ba yeba ozoro ya sûr. Puis ça numéro de téléphone et puis pesa moi ba mbote ba bisou na bana poto ne ka balingaka. Bon, mon numéro na téléphone ezali 082 o exana posa obenga Lizara. 082 30 24 321 numéro na ngwana o azana posa amona ngai tous les mardis na Chandro Club ex Boyoma na Bandal. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, moi et vous, je vais vous dire au revoir et je vous signale que nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Merci beaucoup à Didier Massouki, donc Mobile Amandé Fapembe. Donc merci à vous, vous êtes en train de nous suivre depuis la République démocratique du Congo et surtout Banapoto, Banamikili. Moi et vous, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Patti et merci beaucoup à Parfait Bouna qui a travaillé avec nous à la réalisation. À moi et vous, le numéro est affiché juste là, au bas de vos écrans. Appelez-moi, sinon appelez Lizara pour cette émission. Je vous dis au revoir. Et bye, bonne année. Oh, eza avis du public, mokili mobimba. Avis du public. Donc, avis du public qui tombe ma casse, avis du public qui est liboso, avis du public qui est ça qui va produire na biso, batbaye bakoye bango même indele même batunyoso. Avis du public et go salama, wana te promettre bango. Avis du public, c'est pour la langue ma casse pour les même sango ya partout. Et il y a un mokili mobimba. Sarabino eza avis du public, il faut qu'on y maka. Chimuke baye bibino. Il y a massu ko koya te. So yo longo na yo longwa, mais ya ko koya raté. La vie du public est compte 4 na vie ya moto pour na ko bimisa nyonso za 4. Avis public. Jessica Bachola kiyo kakawane Nzamba kotombola yo Alléluia. Avis du public donc motono ça veut couper ça liloba. C'est oyo batalaka avis du public boba kisama boya idile ponda ko yamba ba paya ezande ndako epambo maka. Avis du public suka na émission ozora moko public ndezo pesa point. Avis du public oye. Avis public. La différence dans la différence. Ton travail, tout ce que je peux c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public, émission Bolandak. Émission solo, émission le vérité.